Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, moi votre humble servante B52. Je suis là toujours, na souci à conserver un beau cannabis, toyeli sous les lots pour en couper sa biso, sango malamu, balobi, sango malamu, yabana Congo, eko kende, eko sakola, bigitch. La grande famille Sangomalamu Tolanda Zakari Baba Sue avait les bonnes nouvelles pour notre pays. Goma, on a gagné. Suivons tous. Abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Suivons. Pipi dongo, nana chaki tembe na RDC. Pipi dongo. Nana chaki tembe na FARDC, pipi dongo. Nana chaki tembe na wazalendo, pipi dongo. Nana chaki tembe na ba patriote. Bonne nouvelle. Le Parlement européen vient de voter en faveur de la requête de la RDC contre le Rwanda. Bandeko, le 13 février 2025, événement monene autostrama à Strasbourg, ba Congolais ba ki li banda ville à Strasbourg et yinda ki na ba drapeau ya Congo pour ko tia ambassadeur na biso poids akena ko plaider cause parce que to ba ki front diplomatique fatia la kisi kaza fin diplomate a tiki bino a souti bino a tindi ba to ba ko solola bandeko nazana ba chiffre sur 495 députés européens votants. 443 ont voté pour la requête de la RDC de sanctionner le Rwanda. Donc c'est une grande étape. Il faut sikoyo, députer, exécuter, décider, voter pour la résolution contre le Rwanda. Sikoyo, gouvernement européen, commission européenne, sikoyo, moutako exécuter pour na ba boto la biloko nyonso ba pesa ba Rwanda mindele belenzo ka baza koyeba na bango makambo eleka na Congo te baza koyeba na bango te lelo ambassadeur a lobi nyonso polele félicitations na professeur Christian Ndonga la président oyazali ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de RDC auprès de l'Union européenne a sololi l'intelligence, la jeunesse et l'intelligence congolaise au service de la nation de la patrie. Avec patriotisme, il a parlé avec son cœur. Eurodéputé, Léli, tant que Sango, que Rwanda joue à Kota Kabomagi, 12 000 bateaux. Tant que Sango, ça fait 30 ans que ça existe. Ah, j'ai eurodéputé Misusu. Naibisibino Sal Mawamatanga. Tant que Yomoko, on a plus que grandi. Sur 495. Hey, yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo ola député 443 sur 495 députés 443 va voter pour résolution à Congo que Congo a souffrir trop. Nous commençons à voir la lueur et l'espoir les quoi apparaître. Tokolonga ezali kamba belé ezali kamba ya Félix Tshisekedi yemo côté ezali kambu ya FARDC te, ezali kambu ya parti politique te, ezali kambu ya écolo te, ezali kambu ya ba jeune te, ezali kambu ya vieux te, ezali kambu ya 110 millions de Congolais. Ya ba ndokina ya normand, biso tout oza na kati ya makambo etali kamba mabele de konanga toza na mboka mususu te. Kagame vient d'échouer en RDC avec sa politique. C'est pour la première fois que Congo a eu occasion ya ko solo la na ba mindele pe ko expliquer ba situation de kanaka mboka na biso to uti ko longa ça c'est une étape importante et ça donc là assemblée nationale va décider que salaire ya soda mata 400 ce que na gouvernement pas Judith Suminwa sikoyo a exécuté yango ya onde siko ba parlement ba député européen bango ba uti ko voter sikoyo kei na commission européenne aux avoir gouvernement Europe député Europe, et dans 27 pays, voter que Rwanda doit être sanctionné. Si la Commission européenne, Bitumbami, Balé, Toké, pour exécution, c'est la niveau commission, et pas déjà,
Madame Nabiso Wazalendo. Muzalendo ya lekaki wana mwana mwasi Wagner bazol ba jeune na ba jeune. Ministre des Affaires étrangères mwasi jeune. Wana komone Thérèse Kaikwamba Wagner. Ambassadeur Nabiso pe jeune Christian Dongala. Bango mi balende ba simbi makambo ba me ba Kagame KO. Lelo ezalaki 4 ambassadeurs nde ba solo laki. Ezalaki question koyeba que risque ya régionalisation, c'est-à-dire guerre comme régional. Pour Oyo Burundi à côté du Congo, okuna côté li boy, okuna côté li boy. Et là comme guerre ya Uganda côté li Rwanda, et comme guerre na région Mont Grand Lac, ça va s'embraser aux ala mokile ko contrôler mon soutien. Ambassadeur de Angola a Tché Congo poa. A appuyer Ndongala. Ambassadeur ya Burundi a appuyer biso. Ambassadeur à Rwanda yolela atanga papier mabe, alo baboye mabe, makamba komaki ya yebite, akota d'anglais ye, adma na ligne na français ye, muta tindi yete. Trouble et koti na minito yo, la victoire diplomatique de Félix Antoine Tshisekedi sur Makambo, oyo tuko salama. Alors bino ba sango siko, nazongo la nan bino po nazu ba détail. Sur ba sango bateau yo ba teki ma pangu. Sur bateau yo bazo banga na bino bateau bazo banga keke bazakle, kornena nga soka ye, yo talaka ka toyebite toyebate nini na ajo nga na 2025 oyo na 60 ans kornena nga yo changer vie nga na nini yo changer vie nga na nini na ndaku yo sobela nga ndaku ya nini ya voyage ya nini ya nini yebisa nga ngam na vivable mona kini véritable pur sang bazo kosa ngo banga no moni soko zolo baboye ba leader rebelle moni bato wela bafa ba député ba union sacrée monde va venir to rêver bino hein pour bino casser donc corona peut arriver on ne sait jamais. 1997 n'est pas égal à 2025 akokoma wate akokoma te basango jour ba ke na fachi d'abord yo muto facilité ki basango ba côté pas fachi hein oyebani nzokande basango moni bato nyonso basango bazomona sikoyo basango bamona na bango bandaka basango kutuna corneille nanga donc tous les jours mutuna bango basango bamona Vital Kamerhe na coulisse bamona Fayulu na coulisse bamona Bahati na coulisse bamona même Judith Suminwa na coulisse bamona Batutu na coulisse o bazo sala oyo basango bandaka basango en fait babandi les lotés oui depuis 2018 basango ont contesté l'élection de Félix Antoine Tshisekedi. Basango bayaka na programme donc banda Genève. Fayulu. Basango baza toujours la logique moko boye ya balkanisation. Basango babandi l'autre to bosa naté. Tangu yo muto yo pion yo za na présidence, au facilité mo na président, mo ni président. Président Tshisekedi na ba na bango boye. Démarche bozo sala oyo. Nga na senga bino depuis 2019, unité ya ba Congolais surtout. Je vous ai demandé ça depuis. Moi, j'ai toujours prôné l'unité et la cohésion. Mais pour nous la que démarche na bino eza démarche moko inclusive. Bozo ape banda wanzambe misusu eza ya mine na kata mboka na biso. Po boye ka bino mi balé protestant na catholique. Wapi kimbangiste. Wapi salutiste. Wapi ba église à Molimo oya tamboluko ki a dirijaka. Wapi ba église mususu ya ba réveil. Mais peut-être que nous allons avoir bino pe ba tata oyo ba ancien oyo bobundisi dodo kamba ti tande bo masmaka Cécile bino. Bobundisi dodo kamba bobundisi yetu bobundisi ti bo koesiye. Lelo botikali coquille vide. Les églises de réveil eza coquille vide. Bokolo banini bobundisi muto avec un esprit ya kotelema. Lelo ba catholique facha yebisi bango démarche na bino yo boye ngana za problème te. Je les prenais depuis 2019, l'unité et la cohésion, depuis toujours. Dans le Bakiango. Mais bon bakisa, bon bakisa kezeli comme ba congolais, bon bakisa ba kimbangiste, bon bakisa bato armée du salut, bon bakisa ba musulman, bon bakisa église à Milimo, ya réveil. Bon ça ba démarche na bino. Fachi atikala jamais koyebisa bango kebo que nous kosala nga démarche quelconque. Jamais. Jamais. Mais le fait que Fatia Yamaki Bango grâce à complice moko za na présidence. Et comme il a Fatia pesi yango poids.
à légitimer démarche na bango. On a un problème. Mais tant que babimi na Congo, bazaki avion moko na Jeannette Kabila. Bakeiti Nairobi. Motif toke Nairobi. Bakomi na Nairobi. Président Ruto. Président Oya Kenya Ruto. Anti Tshisekedi. Ayambi bango. Yem tapesi bango avion. Bakeiti Kigali. Kagame ayambi bango. Apesi bango ba directive. Kagame apesi ordre. Bafungo la barrière. Bafungo les barrières bango bakei. Na lobby ne fût-ce que pas pour l'éducation de nos enfants. Un rebelle. Ça reste un rebelle. Mais tala nenge ba sango ba vandi. Kornena nga koti bango ba telemi. Bo telemi li rebelle. Bo telemi nani président. Bo telemi nani. Nani ngana yeba. Donc je vais éduquer mes enfants. Nous allons, nous église, dire à nos enfants que rébellion est bien. Pour le ba sango boye senko. Ya vandi liboso kuna devoir bokoti bo vanan botandani. Bokabo na bor bateau baza en face na bino. Bomoni ke eza ba Congolais bo yebite. Bino kasa bomona liboso na bino Henri Magie, bomona liboso na bino Adan Chalwe, bokasa bomona liboso na bino bateau a perdre onyo so bo recruter wana. Mais bomoni bilongi bondima kate Corneille nanga kande bo yebi. Omoni siko film. Et puis Corneille nanga koti ba annoncer Chole a télémi. C'est comme a télémi. Donc, vous télémi le président. Vous êtes sopi bino. Bah, sans esprit. Et sopi bino, bah, sans esprit. Sikoyo. Les vents commencent à s'élever au Congo. Le quoi, boké kuna. Les prêtres doivent être interpellés. Place bozo tambola. Moli moya ba koko ba Congo zolanda bino. Boké na Nairobi, le quoi la moutuno so tout est. Donc la maman a de Dubaï, donc la Congolais qui est Dubaï, qui est Nairobi, qui est matin, donc n'est pas président Ruto. Et puis Jeannette Kabila aussi na carte délégation na bino. Donc na Jeannette Kabila, bino boké pas Ruto, so vous êtes prêts à éviter. Dans une petite information, vous étiez dans le même avion, vous étiez ensemble. Boké na Nairobi, Ruto anti Tshisekedi. Ruto a pesi bino avion et mimi bino ti na Kigali. Beaucoup na Kagame. Kagame nde a pesi une autorisation pour botambola pour batagoma babi ke bokoti goma nengeni. Procureur de la République, service de renseignement, vous devez les interpeller et les entendre sur PV. Toute personne qui a fait partie de cette délégation pour aller rencontrer les rebelles, ils doivent être entendus sur PV. Ils doivent être entendus sur PV. Pour comme une blague. Senkona et SCC doivent être entendus sur PV au niveau des services de renseignement. On doit les entendre sur PV. On ne blague pas avec la souveraineté d'un État. On ne blague pas avec la vie des gens. Vous voulez tuer pour avoir des pouvoirs. Vous voulez tuer Yokorne Nanga. Vous allez punir doublement parce que vous êtes le président Séni. Vous avez organisé l'élection. Vous avez un pouvoir jamais na Mindouk. Vous avez jamais renversé le pouvoir. Vous avez renversé le pouvoir. Ba show le pe vandi ba yepe yopo ye ba telemi pe pa pe sa président Mbote. En tout cas il peut singa kanda moko ba sans esprit boyoki sangwa Union européenne na bino wana ba député européen ba uti ko loba ke Kagame suka na bino ngoyo bandeko tosil sali kamboyo Fachi Silisa li Kamboyo, vous avez besoin de 5 000, 10 000 personnes. Ata 20 tokoki. Pour n'habiter le nombre. Vous avez besoin de Mokimomate. Vous avez besoin d'une dizaine de gens qui réfléchissent. Les gens qui ont l'intelligence, la sagesse et la malignité. Aussi, il faut être aussi malin par moment. Et la malignité. Pour tout na Kamboyo. Ba Congolais, ceux qui te sili Kamboyo, ils vont dire, mais qu'est-ce que ces ancêtres ont fait? Qu'ont-ils fait de ce qu'ils ont reçu? Voilà l'information. Deux informations que je suis venu vous donner. La première, le Congo vient d'avoir une grande victoire au sein du Parlement européen. Donc, le député européen a décidé que Rwanda doit être condamné. Si il y a un gouvernement dans la commission a s'exécuter. Ce qui est l'exécution dans le
Tous on a député européen à Makassi, par Hollanda, exécution nango. Rwanda, d'ici, tu fêté 30 juin, 65e anniversaire. Tous on fêté on a Congo Mobimba. Wallahi Bilai, tous on fêté on a Congo Mobimba. D'ici 65e, d'ici les 30 juin ou plus tard, nous devons jouir de toute l'intégrité de notre territoire. Parce que nous sommes tout sous sanction. On va sanctionner Kagame, on va sanctionner le Rwanda, on va couper l'aide. On va couper l'aide militaire, on va couper l'aide économique, l'aide au développement, on va tout couper. Tout couper. Tout à ce qu'on dit au Rwanda. Rwanda est tombé dans le monde Congo. Et puis, vous pouvez kwakala. Et ça, les Kambati l'ont beauté. Et le gros, c'est la bien, il y a mis ça, tu n'as rien du solo. Changement à la constitution. Et Kagame diarrhée s'allier pour le changement de la constitution. Parce que dans la constitution actuelle, et je parle en tant que juriste, dans la constitution actuelle, le lit de la espace pour la compte à l'humanité, donc la constitution en 2006 a préparé le lit de la balkanisation. Alors, quand Tshisekedi vient avec l'idée du changement de la constitution, bon, c'est quoi ça, monagi déjà, au Kagame a tindaki, parce que, Binope na Kinshasa, mutu nyonso azo pekisa ba marche, na ba manifestation na kin, na komo mone suspect. Na komo mona moi suspect. Kopekisa ba Congolais que, non, il faut encadrer ça là. On doit cibler les groupes qui doivent faire des manifestations. On doit cibler les personnes qui doivent se manifester dans leur pays. On ne peut pas interdire. Parce que yo IDPS, tant à Kabila, tant à Mobutu. Ça va faire que si marche. Vous avez aucune démarche. IDPS, tant à Mobutu, tant à Kabila père, Kabila fils. Ceux qui va le marche, va faire que si marche. Et pendant que vous allez, vous allez. Vous avez bimaté, vous avez bimaté. C'est que IDPS n'a pouvoir. Pour nous consolider le pouvoir, comment peut que ça va marcher? Là, on est suspect. On est suspect. On est suspect. Bon, de l'État, le Congo vient de. Le téléphone vient de gagner. Le Congo vient de gagner. Le Congo vient de gagner. Aujourd'hui, en obtenant, après le plaidoyer de l'ambassadeur, du jeune ambassadeur de la République démocratique du Congo, Christian Dongala, avec l'impulsion de notre Ouazalendo de la diplomatie, Thérèse Wagner, sous la supervision et la maestria de Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, Parlement européen pour la première fois va voter cette action, et qui va voter à Rwanda, il faut bêtement, il faut pas sanctionner Kagame. Pour le reste, manifestation à qui il faut zonga, mais il y a ordre. Pour que ça ne pas manifester. Pour que ça ne pas hein? Pipi dongo. Et ça, il y a belé, il y a moutouté. Tous les cas. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey, keyo oui.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là, Genet Boutique Online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genet Boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux, notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes, vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yeli bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zéro lobezala kina 10 52 bongoli yango na 1
yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te